Bundungwami ya mibale kati na Donald Trump na Joe Biden bosalami lisusu te na itendo eke Donald Trump na Joe Biden bayanolaki na mituna ya baponi moto na esika na ye na manaka mabale na itendo eke. Bana pene na million zomi na moko bakozongela kelasi te na molongo sima na malako makobatela na COVID-19 elobi mokambi ya UNESCO na mobembo na ye na RDC. Madame Audrey Azoulay alaki kopesa maboko na kelasi ya ofele na ekolo Congo Démocratique kasi alingi mokolo to mutiama na bilenge basi pe na kopesa matia na balakisi. États-Unis epesi ndingisa ite bato bakoka kosalisa na ba anticorps ya synthèse na bokono bwa Ebola. Ba anticorps ya synthèse yango ekelami na société régénérant pe monisi ete bato bazali kokufa mingi te sima na kozwa yango. Emekamaki na ekolo Congo Démocratique, Donald Trump azwaki lisalisi ya ndenge wana po na COVID-19. Russie epesi blindés na Centrafrique mboka ezali nanu na epekiselo ya kosomba bibundeli. Maponami masengeli masalama na Centrafrique na Décembre kasi eteni misato kati na minei ya mboka ezali na maboko ya basimba minduki.